na oyebisa bandeko oyo bozosala ba live na chaîne to na page ya concert na biso boza famille na été na minute on azoyebisa bino famille na ye et Lukaki le président Fally Ipupa pour demander pardon. Mais le président Fally Ipupa a oublié ayokaki kolela ba parents et tout. Mais yé pété, c'est makambo ezaka ya yété. Famille ya maman Nana Ketchup, bango pe bazaki très en colère. Président Fally Ipupa peut bien comprendre parce que y a des musiciens et que ma petite sœur ça na bango bongo pona ko 100 francs 200 francs. Mais ma famille na biso ba ye baraté. To ba monika ke bazo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux les œufs? Les œufs, c'est ça va manger les œufs. C'est ça les œufs. Ma famille na biso. Yango wana président Fally Ipupa lobby na makambo ba warrior. Faut pas décider. Famille ya Nana Ketchup. Faut pas en aller loba kondima. Fally ya maman, famille ya maman Nadine Bango. Faut pas en makambo ko loba ba famille baza ebele. Jordan Kambala Tshisekedi. Mon compte pas jour. Oui, donc affaire eza boy. Famille a conscient na biso libota na ye ba tout nyonso o bosala ba live na bosala na ba intérêt na bango ba na besoin ba visibilité ba na besoin ya ba gagnante ba na besoin ya ba 100 francs ba na besoin que ba ye ba mso 100 francs ba moi 100 francs ba ba za besoin kongo tanga ma boyebi ka makambo ndezaka mais sans intérêt quand de baloba ki naza agent aner ba mo ba yebi yango na rappel lelo na tongo o na 8h30 avant na bima. L'information est à boy. Famille a concerne biso et Luka qui moyen nyonso y a reconnu comment on a l'artiste musicien Fally Ipupa pour demander pardon à l'artiste. Et l'artiste Yemoko azo calculé ta makambo penzate mais comme moi c'est un qui salue combo ya banana ye banana ina tous les deux sens banana nyonso baza bana bana bazaka ya papa bazaka ya mama te poto nyonso quand zo finga mutu moko po bana moko finga bana moko bana na o finga na bana ozo protéger ba makila moko donc soki mutu a fingelinga tanto donc mutu a finginga kanisi et c'est pesa tanto oh mais tanto kelekelo nga pe kelekelo soki mutu a fingi ani akanti ko sepelisa ngate ani kelekelo nga pe kelekelo donc famille et qui consenga l'artiste musicien Fally Ipupa. Salut Stéphane, maman travaille, ok? Qu'est-ce que tu fais, papa? Je travaille. Tika au gang. Donc, famille et qui consenga l'artiste musicien Fally Ipupa, pardon. Et l'artiste musicien Anzimi, pardon, mais à l'objet que pardon wana ye personnellement ya Okonzima. Mais ba warion et comme na kamba warion ba warion mutu bana loba suka famille ya maman Nana Ketchup mutu bana loba suka famille ya maman Nadine Bango mutu bana loba suka donc bino nde mutu bokoloba soki notre concert pardon di mama tote soit asala nini po bino pe bondima balimbisa ye po bakende ko retirer plainte po ngana ko funda yo na retirer plainte ministère public mutu ako décider mais pas au moins bino bolobi nini na likambo Congo mobimba ngana zaka déjà ngana na côté na ni pour Marie-Laure ni pour mutu moko boy ni pour mutu moko boy nga déjà ba insulte nga na ngango te donc ça va que Marie-Laure a finga ba keina na baza bana Fally Ipupa donc on est d'accord na ngote ata baza ki bana Fally Ipupa te ata baza ki bana héritier ata bana ya Ferregola ata bana ya Didier Lacoste ata bana ya Chouchou Miyake Fumu Kimbondo artiste nanga to suka kana makamba ba musique ata bana Ferregola non
bokanta so ba bika ba finga ki bana ke ina ndele mongala ko sepela po mari bana bazaka la makamna biso ba parenté biso nde moninga ne azabe ngai nde mutu na oleka na télévision so mutu finga ko finga mais so comme finga papa biso mama biso ba yosaninya to ngai boko mona kanga jamais o moni na lobi jamais ba jamais te na vie mais nga na ebisi bino boko mona kanga jamais na yo bonne éducation ça ne me permet pas de venir insulter ou dire n'importe quoi ou dire quelque chose où je ne maîtrise pas. Ce qui va ou information, je peux me tromper. Mais il faut voir que 75% à vérifier à qui. Donc, na page yaba Angelou. Moi, je fais que mon travail. Et ça travail parce que je suis journaliste. Et les journalistes sont à information à traiter. Quand on a traité, ça qu'on vérifier. Qu'on luka ko yeba. Makambo na ngina loba. Est-ce que pour bateau, ma maman marche, que vous avez le ça marche. Mais ça, vous savez, les marche, et ça bien. Bande comme vous savez la page yandeko ou ni nae, vous empirer situation. Il y a dès le début de loba qui que balingi yote. Lidingu dinazo loba, je suis contre les insultes. Banana banda page na anazakata mutenga finga na loba ka a na page nga ko finga salakate. Nazo incriminer kaka mutu moko te. Mutu nyonso o afingaki asalaki mabe. Soko ofingaki keina osali mabe. Ofingaki malka osali mabe. Ofingaki nana ketchup osali mabe. Ofingaki mutu nyonso ofingaki osali mabe. Mais donc 3, 4, 5 jours si vous avez dit que le kuta le baka décision est changée mais vous allez voir qu'il n'y a pas de donc warion on a plus pour na warion parce que bien peut bozala qui lésé bozala qui très blessé et na ye koyebisa bino démarche ya famille ya concert na biso ngai nandeko na biso to swana te to zabinemi te to tambola te to mona na vie 3 fois donc nayebi ndako nete ayebi pa nanga te na mona bana nete amona mona nanga te donc toza na lien moko te oyo kosa ke naza na haine na ye na koki ko déplorer comportement na ye na déplorer comportement ya batebele vis-à-vis ya makambo yo. Donc, décision, décision non na kamba warion parce que l'artiste musicien yépe a la majorité des années. Warion ndenga makamia sibino ton na yebisi bino no yebisa avec certitude no yebisa bino na tongo boye pona yebi quelque chose. Ndenge famille a concert na biso et cette démarche à pardon balingi ba yeba basala nini po bonzi ma pardon na bango na lingi ba warion bo komaso boza bo identifier nga ba warion s'il vous plaît ba warion dans besoin ba warion pour 60% il y a décision et que dépendre na ba warion selon l'artiste. Jamais là-dedans. Oui. On va aller chez le dentiste. Oui, on va aller chez le dentiste A. Ok, tu vas aller faire A à l'hôpital, ok? Ok, attends, j'ai fini. Warion, s'il vous plaît, moutonyo soyebi mutozaka warion to proche de moi zara warion bon ko identifier nga warion parce que 60% de décision ça revient à warion. Warion, la famille est à la direct oyo.
Bawarion, 60% ya décision, ils ont revenir na bino. Soit, bo pesi décision, soit bo lobby, et là, on ni bolingi, basala, po, bo accorder bango pardon. Abimisa ba preuve, to boyi pardon. Bawarion, to boyi pardon na bango, to boyi. Bawarion. Ouais, Salango, Yolande Zoa, Aza prête écoute sa vidéo. Bawarion, bon identifier un Bawarion, s'il vous plaît, s'il vous plaît. « 60% de la décision, l'artiste a tiré en amaboro na bino. Parce que bon, qui ça qui est comment bon lingakaye, comment bon soutenir pendant ces 2 mois. Il y a un problème privé na et qui na réseaux sociaux. Eh Nzambe ba warion. Hey. Asenga pardon Aloba qui est derrière elle et puis Asala yango lisusu te naza orienté mais naza maman ya bana. Merci maman ya bana. Franchement c'est trop facile. Ah ouais. Impolitesse eza mabe ete yaye koko ta vie privée à Batou. Un toboyi, pas de pitié. Toboyi. Eh, bah, warion, hein. Bino, président, qui a toujours à l'attaque, en gros, à ta binomoko. Oh. Les problèmes pesa, bah, warion, comme ça sera trop facile. Pour quand ça va marche, n'a pas ça, les lots, t'es si solution. Mais moi, je vous dis que non, ok, ne papa. Eh. Toboyi na biso nene ya. Ozamba nanan, na comprendre un public nini tokondi mate ponana déjà boya qui pardon wana. Pas de pitié pour le méchant. Eh, pas warion Bon. Moi, na kika kosa musa nanga eza ko informer bino na situation. Oh, ezoleka. Que la famille de notre consoeur bazo ça la démarche et puis bakutana kina l'artiste pour demander pardon. Et l'artiste musicien 60% de la décision a tiré yango ba warion. Tiens mon ami, na zela na mpesa ni na sa musala. Ouais, yango nga alobaki makambo oyo ete ya babiso nyonso oyo nanga na miche na kati. Ete ya babiso nyonso oyo. Que mwana balakisa musape suka mabeso ba beba tsanyo suka. On a besoin de preuve, déjà ma preuve zate ba maman. Ma preuve zate. Tu remets le niveau avec on t'a dit que ma preuve zate, ezaki ka makambo YouTube, ezaki ka boye bino skonde mutu sa décision. Menga na zolo bana bato bo sa na page na ye. Bo lingi ete bo linga kete, pe surtout que tout le monde connaît bi ke yo no fanatique ya, ozalo chinoise. Bo pousser moi na batu bo pousser ti lelo na makala ala la ye moko lo na makala mutu moko azana ete ato yo tala le ko ape corona au vendre pendant 2 heures du temps te ba ko ta ape so batu na kati kuna te
Ba preuve exacte bandeko ya nesino ke ba preuve exacte. Bandeko marche bon ana Kinshasa marche ko sala ma ero banda wape ko suka pe bo sali ka marche na Belgique. Non ba kanga kindeko awat. Bon bo organiser marche te bandeko Kinshasa. Mama ye wa pesi condition makasi boye Benata. Princesse Rose aboni condition makasi boyeko. Ba nova ba preuve exacte nga na yo sabino ke ba preuve exacte. Eloko exacte. Famille est suppliée. Donc il y a niveau 0. Non, je n'ai pas encore fini de travailler. Il me reste quelques minutes. Ok? Ok, papa. Aïe, 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 azana bana. Ba soleil, ba preuve exacte. Si on a eu comme Nathan, on a collé pour ba preuve exacte. Famille na esengi pardon. Et l'artiste musicien a répondre à la famille na que il peut bien pardonner, il peut bien comprendre. Mais famille à maman nana ketchup, famille mariage ya maman Nadine. Ba wario o bazaki blessé dans le monde. Je suis César Mabé Makasi Ndeko. Stéphano, arrête de travailler. Arrête de faire des bêtises. Ok? J'ai mis les médicaments au nez. Décision finale et qu'on revenu on a ba warion. Posant à 60% la décision. En tout cas, moi je dois vous laisser parce qu'on a fait la kende. Que ça souki lelo comme à tout ça d'hôtel, le fait que ça souki na bon amara déjà pour un concert il y a lobby ba warion boyebi page ya dadi boyebi makamne nyoso bokende kuna bokomela ye décision finale. Mais Misa est la suprême, moi aussi je t'aime beaucoup chérie. Dis-moi. Ngana est juste informé, mais ne pas battre ton sous. Stéphane, tu dois arrêter tes bêtises, hein? Tu dois arrêter tes bêtises. Si tu jettes de l'eau, je te frappe. Allez, va remettre. Je veux boire. Elle boit. Ne jette pas. Si tu jettes, maman va frapper et mettre le médicament au nez. Bah, Warion. Eh, pardon, la RTNC. Maman, Nzambe. Bah, Warion, toujours à l'attaque. En tout cas, bolakisi force nabino, bolakisi maturité, bolakisi bolingo, bolakisi solidarité. Makambo ngai na sali na ngosela nango ba live te mais na musique na zako loba fallait pour pas azapenza na ba fanatique. Alinga boire mai. Antiki wa. Kaiko la plus belle, yo la plus belle, nga la plus moche. Toko chanzane te, nga na yo balanga makao mususu. So za besoin ko finga, aw eza pas za ko finga te. Ba ko finga, ba intoxication na bino mte comme si ndeko ero abimisaka ba parents na ye na sa moyi po ba kenda ko senga pardon. Et pourtant biso pas na tonto kenda ko sa buzumba ba parents na biso ba yeba te, surtout que ba parents na biso ba za ba mikolo, ba mama ba YouTube te, ba mama ba Instagram te, ba mama ba Facebook te. Bino makamnyoso bako madadi ya komona.
Donc, Julie la princesse, à quelle classe t'es boule et bêta? Ah! Oh! Arrête tes bêtises. Seigneur. Ah, jamais les médicaments au nez. Arrête. J'attends de l'eau. Ok, va là-bas avec de l'eau. Tu fais de bêtises, maman travaille. S'il te plaît. Ouais. Donc, vidéo mon namoni bato audio mo bato batindelinga lobby belé mutu moka lobby abengi so pe ekirini nyango ke bo katela nga nene ya mbebo wana papa naibi no kombonote naibi ote mais je veux te dire tu n'es pas un homme naibi te sola ta jupe excuse-moi na vifo boye ba ko assumer loba intel ozana kishasa nene ya bo luka nene ya kokata mbebo mbona ka batongo ba yuma na bino batu oroya obanzo katanga mbebo wasko nga sala telemi to boya bozinga ata boza 20 ona kokanga ngapa na za mongo na mbuza poso mino bunda na 3 personnes na 4 personnes na kosini mais on a kokanga c'est que to kolongola na bambebo fa ba longola nga bambebo ngo to kolongola na bambebo to kolongola ba matoi. Stéphane, tu fais de bêtises. Allez, va dans la chambre méchant garçon. Tu n'es pas gentil, tu es trop méchant envers moi. Non, je ne veux pas aller chez le dentiste. Laisse-moi où je travaille, méchant garçon. Intimidation là, exactement 0,0. Si vous dites que c'est une intimidation, vous allez tout bien. Vous allez téléphone à moukier. Non, non, en ligne, il faut que nous travailler. Ok, va là-bas. Papa, maman, vous tirez l'intimidation bête à la con. Nous sommes tous dans un groupe, aussitôt le lobby, aussitôt commis awa. Papa, je veux manger. Nina, médicaments, on est des prises de finition. Au lieu de aider on dit mes parents ni comme bima ko tambola ko senga pardon ko luka ba solution mais bino ba to induire qui une erreur oyo bino boza ba ndaku na bino na ba fo ba marche na bino bo linga bo sala wana pour aboutir na rien le contraire makam bo ça surtout bo ça na page ni bozo empirer situation parce que comme que bo sali a pe clé. Nako tuti ba simba rebe baza ba na kina ba yebi na bango on ba ta poto nde ba kosa ebe na kina to yeba ni ba yebi ke nga mutu na nga moso esofe nga rega makam na YouTube te nga no régler fara te bibi jala za méchant garçon. Liliane, ça me boule mon corps. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec Luka. Bino mon la 4 semaines webi ke bo on la ba 12 po na la ba voice na bino nyonso. OK. Écoute, nous allons comprendre te ndenge concert a wana parce que aza muta tel boye, aza confiance. Donc aussitôt si vous pouvez bien en dans un téléphone moko et kata live normalement on va appel et on a tongo boye benga gloire on a en connexion je peux téléphoner le banon ma bé attends ça connexion peut ça salut. Donc, toi arrêter dans ma vie privée à bateau. Toi yebake,
journaliste aux en a droit attends besoin de journaliste d'investigation mais pas à canaba limite bandeko dans un téléphone moko non tu appelles ndeni non téléphone moko et bien matin Fayette Chitembo, ba parents na biso makam to sala ene sanga papa biso ayebi ni maman YouTube te, ayebi maman ndi na sa ba ayebi ni te. Pe biso ba na tante ozora bazel, peut-être so parents lobi bo maka maman zo comprendre te, maman zo comprendre te. Na tanga pasi, o maman bisa lobaka, parents kufa ka pona mwana mais mwana kufa pona parent te. Mwana koko kufa, o lati susi ya no kufa mais so maman bisa lobana ngabo, maman sala, yeba ka makambo sa, maman sa e changa susi nga no kufa mais so nga na kufa yo kufa pona ngate. Allez, bango so ba finga kaka bango de mutu bakocha. Non, Stéphano, je vais te frapper. Où est le médicament on est? Je veux un médicament. Arrête tes bêtises. Donc, une année, on a informé bien la situation où ils ont les cas actuellement. Méchant bébé Pinza. Gloire, toi tu n'es pas gentil envers Stéphano. Hein. Donc, on a informé bien la situation. Oui, que so Stéphano a live dans les accords et quitter Mati pour na Stéphano qui met accords sur la live. Et aussi Tukana. J'ai eu la princesse, tout à l'heure, tout le monde la marche. Pour normalement, il y a des fois à Liboso, Léon la marche. Normalement, fois à Liboso la marche, à Simbi, Pano, non? Normalement, marche sans y eza marche. Faut azala la marche. Paris, Belgique, eza musika te. Nini donc oza mutu ya aner. Kongo mobimba. Siko bolobi naza muta aner. Na yo pesa explication que naza muta aner te bondi matin. Et moment la vie so bat balobi likambu. Ebi ngai na loba na vie eloko leki conscience ezate. Kongo mobimba. Tango bat passer l'émission ba préféré ba traiter na de muta aner. Ba changa na aner grade makasi bongo. Siko na ya ninte bomoni naza na muta aner. Je m'en fous de ça. Et puis naza muta aner. Oh dossier on lantena on ozoni na kati. Intérêt na ngezani. Je m'en fous. Oh kanisa. Dans le temps explication tenga. Dalia Kabeya. Et l'oro ni ba pelisa moto wana. Bino tangu mutaza ko finga po ani boyo bisa kete mama ko finga te mama oza likambo vi bomona kinga na saki be mission makambo bomona page na ngaza na 3 live. Na sala life ya liboso jour na baki ke mama papa tata mwasi bocha mai na vino bana bazana kati tango baza ko finga na a chaque jour bozaki wapi pona ko pekisa et songa na yo pesa information comme ke bo pelisa moto banda na bandi awa information na lobi ke te bokanga ye te bo sale boy sino baka ke epesa biso nyoso ma yele ete ya biso nyoso ba erreur mususu auto za ko mona ngo normal to za ko mona ngo ba buzz ete ya biso ke mutu mususu ba akoko ko miso na suka. Bino se bazo finga bo beta maboko bozo applaudir bo rondo benga bazo 5 ya yondo leki mosuki si et ce qui va faire qu'on passe à compte rendu à situation et comme que bo pelisa moto
c'est l'âge. On a 2 métis. Ngaza quand a raison. Mon amour, moi ça live moi le bon. Est-ce que Ngaza Antino a raison? Non, Antino n'a pas croire ngate. En fait, na vie bot bon ngabat ba vérité. Au moins les moutons ça qui live va nous que nene azaka na raison aye ba nyonso. Ye ani fanatique à Karim. Te makambo ça oh, eza première fois ta salango. Bozonga ba na sima ba sengwa ko mana sinza kapashi. Boka te manika sala ke misema ba ke ye mutayipsa nga ke boye ke ba kenda kana elamba principal na panganga. Boka ngote. Asa quand on pointe on est révolté. Oh eza 4e fois c'est révolté contre chef naï. Et tanga ozonga ka ye mutangimela ki makam nyonso. Bolinga bato balobanda bino vérité te. Oh je m'en fous. Lelo au côté kate sala ta la vie à 3 heures. Te lo no te kate lo mbule sili. Mbula ngo sili no te. Lo mbule zo beta. Après, non que comme ça souki. Là je suis dans lobby na ça souki le pour le concert à lobby. Le lobby non que concert, donc ça souki. Le dans des mbule beti wezandu poto no koko tate. Daniel Temka. Ah, Coco Kateza no bien. Ah, comment on a l'inzanza? Comment on a maniki to ken piana? Bon. On a Pessibino compte rendu. Et bah, Warion. Bon, partager. Boyebi ba page, boyebi ba réseau nyonso ya président Fally Ipupa. 60% en décision, ça vous revient. Rituel programmatique, hein? 60%, ça vous revient à la décision. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Comment ni muninga malamu to muto alingi yo on a facilité on a une vérité que loko sala o eza mabetika sentiment o me bo swana bo kanga mabinemi mais ayebiso quand même opinion na que loko sa o eza mabe muto baba bato bazaka eza bien kutu yo leki ke na ngobongo batu mabe na lo ba bien. La suite, vous allez voir des vidéos. Merci, vous allez voir des vidéos. Et puis, tant pour la vidéo, de nos zonga, pour les sabino, vidéo yangol. Par rapport à la vidéo, bolobi, ni. Dans quelques jours. Si c'est pas ce soir, mais non, t'as la kakandengi et kosalama. Et puis, je vais vous dire. Nazapi na kata makambo ngote. Bisous, bye, je vous aime beaucoup. Te na kenda na benga kelo. Donc c'est une prochaine répétition. Bye bye. Alors, donne-nous tout ce qu'il y a de meilleur. Nazali Susu na mikabi chose simple telengano Yesu yoni na ilek You don't. Viens, je te dis quelque chose à l'oreille. Viens, viens. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec Cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, Zambé à l'opposo.
okomaki na poso lokola ya nyama lokola ya nkewa lokese to mpe ngando Docteur Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na filme. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau. Mon secret, c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Yaboye basui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Osui wapi. Côté Guilain le Bourgeois, pouvoir à l'opposition. Pour vivre parce que pour nous avons besoin de place dans mon quoi. Pour finir, on va lui peine beauté. On lui demande peine beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment taille bien. Tibeleza Malunga Fumamwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Mama Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Zambela Lola Apambola Binonyonso. Nalingi kaka na informé bino que le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, na inspiration à Saint-Esprit, Zambe a talisi biso que et Seigneur Libana na bien enseigné, bien suivi. Voilà la raison pour laquelle nous présenter bino votre chaîne professionnelle Ézéchiel TV. La chaîne Oekotal Sabino, Makambo na Boyokate, Obomonate, 100% qui bonzambe kati na nkolo Yesu Christo ya Nazareth. Na kati Ezekiel TV, donc bana kola semlo ba direct, ba no salama chaque mercredi na ba kilte na biso pe chaque vendredi, chaque dimanche à partir de 10h, bola na biso en direct sur Ezekiel TV. Ba kilte na biso sur la semaine, mercredi, vendredi à partir de 17h juste, surtout à ne pas oublier, chaque jour, nous allons en direct, il y a prophétie à partir de 22h juste sur Ezekiel TV. La lobby 22h juste, heure de Kinshasa sur Ezekiel TV. Nous allons du lundi au dimanche à 22h juste. Partagez le lien, pour s'abonner à la chaîne Nabiso professionnelle, la chaîne Ezekiel TV. Au petit Ezekiel TV, aux s'abonner. Parce que Nzambe o asalaka chaque jour en direct à 22h juste prophétie et puis ça m'a avec précision. Landa direct à 22h juste aux prophéties. Kolo Yesu Masia Apambola Bino au nom de Jésus-Christ.